Adjou. Gims on met la cigare. Fallait mettre la cigare na bino wana te. Mais c'est conscient. Fallait dozo na lipeka. Bo telemi bosa bo solo la. Bosa ba blague. Fallait dozo na lipeka. A béton na lipeka 3 fois. Sans esprit. Sans esprit. Ouano na kiche belé, pentacle belé, pour concert au bêta qui s'était fali. Héros me makele le bimi. Mais yo na lopango fali. Na vie, hein. Faut oser na esprit toujours. Kole ki sa makama mikete. Gims wa tema na fali, fallait la ta t-shirt à jaune. Gims la ta ba pembe na yona daju afani mupanzi na kit. Et moi ba telema la vidéo ba ça ba blague. Fallait bêter na lipeka 3 fois. Tant. Osa maîtrisable petit. Wa mu qui est petit. Osa mu qui est a dosa en esprit. Yo kena ko réfléchir na voiture après. Wana congolais muzika na yemba na tinel. Alia mu bitaba mo bimba po vo fungwama yo. Yo blague na fali. Mouta oti na local comme international ak zongisho local bosali vice versa passation yo kanisi publicité fallait sala ki longola ki mutu na kiti ezaki yoti ezaki yo yango tomboka makasi yango papa milo juna siliki tango fallait akota ki na pub na salon alongola mutu na kiti ya fandi eza yoti ba longola na kiti na yo moko ne bonga ya mboka na yo na France 2 fois Stade de France et puis le bébé était a bouger lunette à Chakabou Stade de France 2. Et si li na mboka na yo moko to longolo na kiti. Et ça spirituel, mon cher Gims. Spirituel, ba longolo na chaise na yo. Yo koko croire que un jour, yo ko sa polémique na fali. O koko croire que un jour, yo ko ma journaliste à Saint-Denis. Yo koko croire que un jour messieurs les français aux alakana ba français mindele makamno tout mindele. O koko croire que o kotina o zongi na polémique na biso ba congolais. Mais terreau koti Gims et bamba mutu na sea. Oko supporter to commission li papa. Ko ça là j'ai fait les malins hein. Zana mo tema ko supporter quand tu provoques fali atindelo batu j'ai fait les malins te. Yo comme ko tinda batu na ba kagoul ba kitakuna na Saint-Denis ba luka ba journaliste a fali. Messieurs, tu es conscient mais batu ba lexi ba ozamikanda na simano. Oui vite. Ba simba bango kata na lisuki bako zwa mikanda na sima kombo na yo za artiste munene Alexia za nae garçon yo komo tanga na kombo ba Alexi yo komo tanga ba kombo ba journaliste fali tala audio to ana ngobo tangi kombo na ngana kati tala audio kombo na ngamte circuler to mona ki kutu la petite Jaël do bino bo monenga ti boyo ça j'ai fait les malins na Saint-Denis na ba kagoul na bino do bino bo moninga nga innocent na moni bino te na kataka bo mona ki ngala ngambo ah ouais. C'est vrai, c'était moi. Mais na kita ki la voiture te, na ke luka mutu, na saki pek nga ba sensation. Oh moi na Congo, ba ménage des belé. Oh moi na ba chef de famille, que ça blague. Et puis j'ai Jéhovah Dieu le tout puissant après donc à préserver nga na ba danger belé. Keba Gims ba Alexi ba obwa kam na kombo na yo ba kozwamika so ba simbi bango e comme un dossier munene. Ba avocat ba ko bima makambe ko balukela yo. Oko sambwa osana ena fali makasi bwa salioni yango to longolo na kiti na yo chez le coiffeur to tie fali afanda wana parce que oyebi ko sala jango bien te osa motema babe tu es un petit jaloux na pesi buba raison na pesi ba camarade no bo kabwana raison oza motema mabe concert yo uti ko beta po fallait beta kuna mama paradis bisou po fallait beta place yo uti ko beta wana na arena po fallait beta kuna asaki be gratation beleta po fallait beta kuna asela biso podium te azo sa ba jena des alakisa biso pentacle na yeta fétiche za ke loko ba bombaka donc le vrai qu'on pas qui va comme na souka mais na début à carrière ba bombaka ça t'en expose à mutu na souka pour aninga kabona na yo mais yo comme ko laksa biso pena ke avant beta place fallait beta ki ezo senga ba ngunza ya poto ba ya po fallait beta kuna senga ki ba ngunza ya poto ba ya te ba tan fumu ya poto ba ya te donc fallait wuti ki sasa aye ko beta awa na ba rena ba ngunza ya poto ba tikali ba tan fumu ba tikali mais Gims pas beta kuna ba tan fumu na ba tan fumu
il faut DS azala na mir, il faut batwa bimana bebilamba pembe ya pentacle, il faut to mona biloko nyonso ya kisi DS azo pese maboko bazo sa ba geste nyonso. Il y a pas pacte diabolique en fait. Ça montre combien de fois Fally ça aigle. Pour Fally abima kaka ndeti to mona ba spectacle nyonso. Nde ba wera abima ki likolo, Fally pa bima abimi na se, asisi concert akiti, to yebi ke podium basali jemo be kiti. Almi benga aigle, aigle pe abimi na mir, aigle, ah to moni pe aigle synonyme na ye et tout. Nenge le roi de Fora mi benga mukonza banyama, les grands lions. Wera muta ki adosa ka bankoi, wera za toujours na banyama. Parce que nzambe na likolo asala muta za mukonza banyama. Yango wera mi benga mukonza banyama. Ok? Dans les 4 êtres vivants, toza na taureau, toza na aigle, toza na nani susu, toza na koyondire, toza pena ime. Ok? Siko yo pona na 4 wana, oza nani? Po Fally abendi na eka aigle. Po Fally aza mukonza nyama. Azunde toza na lion, Fally aza mukonza nyama. Azuka vision ya aigle. Azuka vision, alors bien vision na ye eza aigle. Azo mona musika, c'est tout à fait normal. Ouais ranson azo na lion. Azu na un koi. To mona ke pena ba clip a dozaka ba koi. Azu na un koi. Fally pa azo na aigle. Siko yo za mukonza nyama. Mais yo moko za sacrifice. Oyeli biso DS na concert. Po beta ka place Fally beta ki faut yo yele biso kisi boye. Donc Fally leki yo Fally l'accès biso kisi boye te. À l'accès yo mto yele biso clip j'ai continué ma route. Toujours ko dévoiler ba secret. Mais tika na yo te. Pour na clip j'ai continué ma route au kimara mbang. Cela veut dire o tika ka pentacle. Ozongi lisusu. Pourquoi kufa pour la bloka ko zongela? Gims, pourquoi kufa la bloka ko zongela? Tala moi sinenga kimayo. Bino bomla moi sa tiki bomengo. Gims azo bonde na moi si bon so moi sa kimine makamazo mona na ndako. Bino ba secret bandaka minene. Na j'ai continué ma route. Nanze muna yo. J'ai continué ma route. Mais ça j'ai continué ma route. Yo moko pesa biso ndengo simba kishi. Yo moko l'accepte que au kata bosala ka pacte makila bo signature bikite. Il faut être intelligent pour comprendre tout cela. Au chamakila la place à signature. Bala ki so ba disque ndengo so ba disque diamant ozo comparer on a Fally lelo. Hein? Oh, tonton mounoko solo, tonton promotion bake. Fally disque d'or certifié, ya snap et le côté, ça fait razouango. Yebi ça fait razouango. Au moins, dingo yoka pema. Gimse, ba disque diamant. Babilo koto laksa biso. Yomoko laksa biso po zouango. Il fallait que tu makila la place à signature. Total à nyosot. O explica biso vino mobimbate. J'ai continué ma route. O explica biso na nenge moi si na yo divorcé. Nyoso na kate zali. Nenge mwasi no bakabwani lelo osi o prevena biso ke mwasi akokende nyonso to na bayebisa ke deja kuna oya réunion mwana mwasi wana akoti so na kati po mona tata wana mutapesa kabino makambo tata wana alakisa yo ba diske bani okozwa et puis ba lakisa yo okobetela basala minene batu babanda ko ganga meto banda ko diriger à partir à awa yo sane loko ko sala soute vina yo to komi ko diriger ngolo ko la télécommande salon ko kende eza salon ya signe na biso cameraman ko filmer pour la photo cameraman face à la biso tout de tout ko bando leka par biso tu commandé OK total on a clip je continue ma route ezaki ko te loko sela ngonzembu te fa sela ngonde filmer pour eza filmer mobimba eza clip te na chanson te. Siko eloko ni na siko yo ko apprendre biso. O to yebite. Balaki sa biso ke o komo bakanda kanda. Tant yo komo bakanda kanda ta baonde ba dirige. Balaki sa biso ke o komo bunda. Kota ko bunda non to yebite so ko bundela wapi. Pour la kata clip pour la biso ke o bando yana mwasi na yo na bana bako lukelo bitumba mo ba ono ko ba photo na nzela o ko seplate o ko bunda étape wane go ya. Tout de tout eza na kati ya clip wana oko bundaka na balabala tango yo zo bunda bango bozo sepela bayebi ke to commandé yo po faire na yo obetela biso débit na fait ya vie na yo na je continue ma route obetela biso débit na fait mais okimate kuna na fait okosala biso kimaka okimate ozaka de na kati oloba na biso ke ekoma na moment moko boye otambwa na nzela bato bandoka ngo ba photo o sepela na ngote oko bunda tango yo zo bunda bango kuna ba sepela po bango ba diriger yo esa na kati ya je continue ma route esa na kati Yebisanga.
Titre moi ndie mongo zara su nini. Je continue ma route. Titre ndie mongo kozala nini. Obetela biso vino mobimba. Ndenge bakanga yo. Bango nyonso ba entouré yo. Ndenge osinya na makila. Totale yango ti. Eloko nini na sika. Ba disque wana nyonso za nango. Balakisa ko déjà que le prix à payer. Balakisa ke ba disque wana nyonso okozwango. Balakisa olakisa biso ke déjà ba yebisa ko ke ba disque okozwango. Siko eloko nini oyo biso to banga disque diamant na yo pour lakisa biso. Et puis olakisa biso na étape moke babandi ko commander ovandi na ndako nona mwasi na bana. Ambiance familiale. Mais ba bengyo na se il faut kende oza na choité. Ba eko zo na se mwasi abaya ota na fenêtre. Yozo laksa mwasi keza musala njo keza musala te. OK, po oza commander. Kuna na kati ambiance basi bazali makambutu. Kasi ngo pe mwasi abomeli libala ti. Tout de toi. Et ça na clip wana. Tant moi sou na kei na zongi na clip le prix à payer na bia. Aïe c'est biso déjà que eko zalaka. Donc abetela biso vide déjà moi ça kei. Moi ça kei. Chiko yo et ça problème na biso. Biso to tina ko dévoiler vina o. Chiko yo muta pentacle makasi bo yo kasi so sali clip anando bang si fali. To obangi si ba héritier ba sa sou musique té. Obangi si wera sona sa sou musique té. Obangi si JB a sa sou musique té. Obangi si fabrika za ye mama ibrenda te. Te obangi si bina fila beta na poto te te. Babilo kono sala kiana. Obangi sa ta mutu te. So kutu leki no moko daju. Alobeka zo tika musique. Zo tika ta continue. Bon obangi sana. Yo kasi si daju alobeka zo tika musique. Ezaki obangi sa ki eti. Ba sorti me de tika no suke. Kome ka sope obande ko banga date. Komi pembeni. Mama kamo be na tika musique. Musique eza mabe. Kutu na banga. Poka daju ya kinga mpuna biso. Okome ka babilo mobo ya obangi sa. Bashi ya obangi sa kabatu. Ya obangi sa kabatu. Gims okomi local mais banda ko bandela ko beta keno beta na parler du peuple yo so kanga na poto mwete ke to lio na 10 points yo na poto ka mais ba musicien congolais fa bakanga na poto bakanga no na Kinshasa place yo kokate o beta na kin ba saper ba mati likolo oyemba nini yo oza na communauté mo ya muke yeba yango bana ba français nyonso ya Kisasa. Oh, bayaka ba vacances na poto. Na ba oba koli na kina ba français. Bayoka awera. Opération Dragon. Bayoka kango. Bayoka ka JB. Je regarde des santé touché. Bayoka ka nani Fabrigaz. Bayoka ka héritier. Bayoka ka bina filé. Na yebi bazo tout. Bana ba français ba yebi yango. Donc bana ba français bayoka ka musique na bino Gims. Mais ba bossa na teke ba wera na ba fali bazo ko exister. Ba bossa na kate. Ba bossa. Soko talisko ba misia congolais na so ba beti kaka. Na ba place ezake $100, $200. Bana ba français mdu bayaka. Parce que ba boya ko sangana bana bata mangala ba shege ba boyaka. Mais so ekomi concert VIP bana ba français nde bayaka. Donc yo na désavantage na fali. Fali a wuti da kibinda koy. Palala kibinda koy a wuti na folklore kibinda palala. Yo so na mutabeta palala. Palala ya kibinda koy. E toko lala wapi e kibinda koy. Yo so na mutabeta palala. Palala ya Kisasa. Kibinda e kibinda koy. Yo so na palala. O ba beta na flic. Pe. Yo so na mutabongo. Yo kokoka. Aketa la temps kibinda koy. Aye quartier la terre. Monsieur, t'es normal. Kofi o yo so kumisa wana. Azana betape ya betape. Oya sena musique na ye. Aibi ke étape oyo ko fali poupa. Kofi adora fali. Ba émission ezali Gims. Kofi aloba ko perdre mutelo kwa fali. Na ebite so ko supporter choc wana. Na be mission na tilelo. Kofi abimisa fali meilleur artiste ya quartier latin. Apesa e trophée. Nenga bimisa Bibicia meilleur danseuse à quartier latin. Donc fali Kofi ti lelo a regretara séparation ya yena fali. Kofi a lingaka fali koleka ba musicien tout à zona quartier latin. Parce que na époque ba Sam Chitu, Kofi a aimé Sam Chitu. Na époque pe ya fali, Kofi a lingé fali makasi. Fali a sali ma belé na quartier latin. Dis-moi aujourd'hui, yozo kumisa Kofi. Mais Kofi on a kumisa fali. Kofi na kiti na ye na bepa papimboma a kumisa fali. Foué rançon le roi de la forêt. Aloba ke fallait à danger. Chiko Gims. La ki sanga place oyo. Ndani wera kumisa makasi.
alobi ke osali makama mine na Congo te oza international oza mwana ya Juna Janana Noeli oza wapi yango Noeli obimi fille de la promesse azapi namoni bino bakofi fil na batani babe ngoni bagola na kobomino la tension fille de la promesse tu es là Noeli tu es là oh fallait asali oni elote ka boba njo bota likunya yalo kwa muto ana nyonso oyokela muto ana eloko te zuwa mais Noeli azaki abatie modérateur akia profit de la promesse je crois qu'aza musala Noeli tu es où ça to longolo mode to cha mutu mususu profit de la promesse on dirait aza musala oh c'est quoi ça donc fali aza makamba ko sala te abando calculer Gims papa na bino bato nyonso bozo tomboka ke Alexis a manqué par Juna Janana nalobi tangu Kofi a manqué Juna Janana bozaka wapi tangu Kofi na luka no video yango Kofi a manqué Juna Janana na conférence de presse Kofi a manqué Juna Janana bino ba fanatique bozalaka wapi pour bolo ke Kofi a mal fait fallait Alexis pas fini à Juna Janana te bébé tanya oza ok bébé aluka no video yango ezaka wapi oh Kofi a manqué par Juna Janana ouais fongola Alexis munoko s'il vous plaît Juna ah télémissi téléma Sonia awa siko bolobi nino nde Kofi a manqué Janana boye bon s'il vous plaît napesi parole na Janana ye boye tala za na sagesse ambandaka s'il vous plaît Juna okere biso muke na yoki na fani le tukuna ba monoda no telema osi nous avons na yoki telema te kadra complète ta Kofi a fandi a télémissi vie vraiment na yoki moko na donc akoma petit na ye oyo lobi sa te pourquoi branche afali eshokaka bino pourquoi soki ka likambo esami na branche afali faut choquer bino mais papa Juna Janana il est pour quelque chose na makambo ya ba journaliste à Saint-Denis nani amema ba journaliste pemé la Gims si c'est pas papa Janana nani amema ba journaliste à Saint-Denis pemé la Gims si c'est papa Janana te mais c'est papa Janana azo jouer na hypocrisie yo kanisa ko linga fali ko leka Gims bino kasi papa Juna a ko linga fali ko leka maître Gims mais vidéo yango ne bimi papa Juna na otonga fali j'espère que boana ngo te batu bana ngo bazana ngo biso to anango na vidéo papa Juna na otonga fali sikoto lo bani basali montage ezaki loko azo sango na kuku e bimi nde na poisa masaki ko sala ngo na kuku e bimi na poisa aujourd'hui Gims non to fungwami te omoni nde bido botindi ba Marlène ba ko manquer fali botindi tonton promo alo ba ke fali asangisa bana te fali abanga kanana ambo bongo ferre tonton promo pourquoi sangisa Davina na bana ete donc ferre pas banga Silia pourquoi ferre akoma Davina na nzoto te aloba na Davina fara fali aloba na ba nani fara te yo muta Kofi bima to bengi ote posanga ba live ko bana ba kalia longa bo telengana fali ayebisa keina face à face te ke ndongo za bongo o mwana na ngate na lingaka oti te fali aloba na keina bongo te to kelian fali aloba bongo te
bana bazala manipulé par maman na bango ya fali esuka na TV mais faire aloba na Davina fara toza na témoignage ya Davina émission ya Davina aloba ke papa yebisi ngai omoni bakomba bana nga nyonso eza na loboko yo na kokoma o te na kokoma yo te yo tonton promo quand tu viens pour parler est-ce que longoli poti o eza na liste na bino Davina ti ake kobota na leki ya bobo na Grèce ti Davina telengani ti banoko na ye basali effort Davina kota poto yebisanga faire egola alalisa avandisa Davina libanda na moi makasi Davina ova libanda porter ya papa na ye na Kishasa po Davina sala faire nini Davina aola na portail ya faire moi mwana zangi na maya komela papa na kati na bana misusu Davina sala faire nini bana ya fali ba manka fali totala mais Davina manka faire wapi Davina amakaka faire wapi pour a mérité nyonso papa na sali tiens à la rejeter jusqu'aujourd'hui donc faire ça na complexe ya bana na ya pembe soki bana na mibale ba koma ko ba photo na papa na bango ça pour Davina ya ka ko lobebele faire à l'acceptation que na sanksi bana tout mais Davina ka te bozo no Davina ka photo na faire avant que bolo bana fali mais fali asala ba kena ba cadeau ba montre ya cher Niki aloba na munoko na ye ba audio ezali que fali c'est un père responsable akipaka bana na ye tozana ba audio ya Niki aloba ke fali pona bana na ye asala blague te to ikutu ko kosa eka ke loko mwa mukie mbongo ekoya c'est un papa responsable to bando mona complicité ya fali na Keina tout mona ba cadeau anniversaire tout mona amour paternel envers sa fille fali comment la niveau ko dessiner Keina na liboso na portière à voiture est-ce que Keina zaki mona nana ketchup Keina azaki mona nana ketchup mais fali un papa responsable pendant que Nana elle était là fallait dessiner Marco 6 na Keina na portière ya voiture quel amour paternel tu ko tonton promo la ki sanga place oyo fali et faire a dessiner Davina na voiture place oyo faire a boaka Davina na nzembo atamba moko mwana na depuis abota matia koli azaka mal aimé donc soko bengi fali papa est responsable no yebisa yo faire atang ça Davina wapi faire à choquer Davina, faire Davina salé mabe. Aujourd'hui, fallait à Sidika parce que Keina leka qui rend de vérité moine. Fallait Keina leka qui déjà 18 ans. Nambo kanabiso Congo place de Wuta, moine ya 11 ans. Ok, te kana wenze. Moine ya 11 ans, so comprendre discussion ya papa na maman. Mais Davina, ibina ni Keina. Ba kote la distraction maman na bango. Basala fallait fallait mériter qui a ngoté avec tout ce que l'amour a qui non pour na bana na basi mais tout le monde a Keina et loko sala yango moni papa comme un père après sa punition c'est qui ta bana ke bamona ke kanda papa dimné ba ko s'excuser fallait yina bana na été nana ke tu pas yina bana falite comportement maman na bangonde et ça m'a bé envers papa na bango comportement maman na bango ça m'a bé envers qui nana ke chop donc bana na bazaka okutana ba Marco si so kutana ba Keina mais to comme na suko mona ke nani oh ndike ko tira même Marco 6 poison parce que ko zwa mutu loko a Saratola a dénigrer mobali na yo okosi bébé Kinshasa okosi penza okosi bébé bako ba makambo yebite okosi bébé bana wana bakota na j'ai compris maman na bango papa na bino aza combattu partout papa na bino aza mal aimé na batu musu balingaka ete comment bokoki kokota na j'ai mo boy pour que bo salir papa na bino bo pesa ngulu massa wana ya veuve o akomi dépasser akangi suki ya balabala bana babimi loko bana babimi classe Saratola asimba dossier ya fali a complicité na bana ya fali na Niki fali na finga mande Sarah finga ete fallait ça la dénigrer de Sarah a dénigrer complicité ex-femme na yo na bana na yo propre bano ba dépasser déjà âge il y a 18 ans Keina sa moi muke Keina sa vierge tant bazora idée ko tia maquillage ba ko sala ba ni ba vidéo na TikTok et ça kanini ba majeur jusqu'au fali na amour no sa zaki na envers bana na ya basi
Donc il fallait accepter ma bêtise nyonso wana. Il fallait accepter bon que je suis un papa conscient. On a olingate. Na ba niveau fallait ba komako même propre fille na ye akoko détruire ye. Même propre frère to sœur ne ba ko détruire. Ba niveau ba komela ba sala sous blague ti. Zana mutalingi onana quelque chose ba folle amoureuse ya mobali na ye comme fallait za fou amoureux ya nana. Pour nana ko boya ne falite, fallait pas ko boya ne nana ti. Donc ba vanda pour la protection. Ya place à Zali, vous me faites tout le monde a fallu na ki nana olambe na cuisine. Alamba mboto atumba boye, asala makemba mobali na za Kishasa. Atokse papa manyoko azana Kishasa. Moi si mususu awe ko chele poison na motema ya Niki. Soka zaki moi si afali ti lelo. Na succès fali azana ngo. Niki ko boma fali pour que azala mpe bambana nyoso ba perdre mba moko. Pour rage on Niki bimisa na grossesse alokuta ti lelo na kamoka ide wane utaka wapi. Et puis bana bakota na complot lokuta vidéo ya suko na tele ya Niki cha zema silicone azumi na chepe lokwa mutazo bela ko bolo bani kuna bolo banana zemite bongo on ninyo Kelian soki Kelian azaki ko fin ordinateur o benga soki avocat na ngai Niki ala ta robi penza simbili bumu bolo bani kuna atesko mini lokwa mutana SS bolo banana zemite bongo on ni njoka kondi na dépression Njoka kondi na souci a fali a juste ma silicone na roba che mama ata balinga bazongelo gender okimisi mobala ngo yo moko bino boza botimba te papa bana nga koma lokwa fali ata kuto bia changa gender ma chérie na kandi monoko piu pona yebi ke no zo mapangu bolingwe ko bota chaque jour to monana chaque poto azo ya polinga za na confiance no poda bobota olungo za na avantage o mona bana olungo za avantage au mona bakado yo pozo pese nzoto na ndenge na yo ozo ba zemi no zo kosaka ya yete bana pe bazo jouer kana semblant o bakisi so moko no ya mobali na ndenga kimia bofandi ozo mapangu bazo mobanda kuna poto na kilo ozo kota pe magasin ozo kota ba legal ozo ba par na yo po lingaza na confiance na zo lia na poto ata becho magoda esali nini Poda boyebana, yo tata bana comme multimillionnaire, yo ki zengi ke tu étais ok kokosa zeme lokuta mama e bino bozaba, obike bino bozaba zoba moko na mokili, Niki obonga soute na vie. A obonga te. Omoni yo ko bongesa ma pona yo te. Et c'est fini, o rata bonheur. Likola ko lakisa mokili. Mbote ya pamba fale a pesa yo to memangambo kosa tina zeme, na mbote ya pamba pona bana to memangambo. Bongo soke zaki bisou. Soke zalaka bisou. Ndo kangaka photo. Soke zalaka bisou. Po mbote ya pamba po na bana. Sali. To paso maman pasa ta mbote. Sali, comment tu vas? Mbote wane sala soki 18 ans. Et pesa marate. Na mbote ya pamba soki 16 ans, soki 17 ans. Niki elep so makamba lokuta. Biso fomo la ka mwasi mwa lokute biso na fali wana yebsa Sara biso na fali to lingana makasi so to kutani ka place to pesa na basinya na miso mbala moto ke la toilette to salani dona age na yo mukolo bo fala bando sala na wesi abanda ko sala na wesi banana bana ba esprit ba grinte banana bana ko ba bobila dawa bana ba esprit positif en fait yango moni bana wana ba kota na gestalité ya mama na bango Chiko yo tonton promo, tu es kolba ke fali asangisa bana te, yo mona elongi ya fali, elongi ya kena na kara fali te. La ki sangai place faire azala responsable pe ya Davina, totiki débat. La ki sangai place Kofi Olomide asangisa ka bana. La ki sanga place Kofi Olomide, kasi Kofi azara na poto azara na minu, akanga photo na Aristote. Rocky, akanga photo na ba Rocky na Aristote. Oh, Kofi sangisa bana wapi? Kofi komo luka minu na kimukolo. Mwana ya ser na biso nani YouTube vundu. Kofi kanga photo na mwana wana to ndimai. Lokola ya banga ka mwasi te. Azana na sindit akoza promna basine nyoso. YouTube na ko kene concert afali. Me longola makila Kofi na mwana na ite. Kofi zwa mwana okanga mwana o bota na YouTube vundu po elongi na yo mobimba. Yo pena obota kopi kole na yo ya vie kopi confort na yo mwana obota na YouTube vundu. Lokolo za na problème Kofi azana problème bana te tonton promo yebisa Kofi azwa mwana obota na YouTube vundu. Azwa bana nyoso ya basi abota na bango asangisa bango kanga bango photo.
tondi maye tonton pour moi qui zengi na analyse oza qui zengi na analyse en fait ya ben so ba artiste bano balaksa biso ka bana basa ba yangwana ba artiste congolais bano balaksa biso nde bana ba onyoso bangwana atotika ko bana bana caché par-ci par-là bon l'accepte te papa Wemba de son vivant toyebeka ba signé Poiti toyebaki bana misusu mais era kufi to mona na bébé abima papa Wemba l'accepte so bébé na de son vivant papa Wemba l'accepte so bébé wana de son vivant et ça partie cachée na ya vie siko yebisa na toto pour moi yo za na monde ni monde panyamoni boya ko sala analyse sans bon réfléchir sabota TV Gims c'est un jaloux de Fally. Alors bino ba fan ya faire beaucoup mamno ba porter parole à Gims bobo celle qui faut boter ka ba billet bino bo ça ba local biso to international to sito sala sold out na stade de France à Liboso si to comme les 3 mai donc comme les 3 mai te date aussi deuxième sold out parce que bino bobo sana moi place à mo kefo bobeta bobo sani ko sala ngo promotion bino tout bo comme perdu au trésor Congo au tonton promo publicité ou ya faire ici là donc faire limo na circulation d'eti mungo na kati bali faire yeba na te akobeta to akobeta te donc asila mais biso ko tala Gims ko longo adversaire à Bouba comme adversaire à Fally mais d'autre part pour moi et ça la joie kolongo la Fally la polémique na ba artiste congolais ko kumba polémique la France ngana ebité loko esange sengo tala Fally na ba pire petit ne ba mokobe fallait que c'est la publicité la pire petit ne ya ivoirien donc fallait asu ya biso ta comme international biso ne ba congolais to tingami Fally to diembeli ka bo to bi okokendete un pied dedans un pied dehors tu es international mais un pied dedans un pied dehors okokendete donc biso ne ba congolais to dinti Fally to tingami Fally ke to kokufa na to kokeno to zano elongo mais ça vous mati Fally sa kenda na yi Fally sa kenda Fally sa ke ko sona na Gims na sol nin français tout ça à la France tout ça na artiste abima le quoi adversaire à Bouba mais Gims osongi local to ça les changements qui toko biso to wuti de to beta na ba di peuple ba Fally ba beta ba concert na ba ndundu ba beta ba concert na ba province Fally ebi ba Congo ebi Matadi Fally ebi Boma ebi Mwanda Gims kendo ko chali ba na Mwanda ti beta na Mwanda beta na ba ndundu beta na ba Congo beta na Équateur tondi mayo Gims cha podium kendo ko beta na Équateur kendo beta na Bandundu kendo beta na ba Congo kendo ko beta na Lubumbashi papa omona niveau piaka na yo oko sepela cha libaya na masamba deba omona video osa pla ba sachet na mupepe kendo ko beta na Kisasa sa appui ya batu beta concert na stade de Martyrs yo moko Gims beta stade de Martyrs sa appui ya ba faire na ba Kofi beta na stade de Martyrs yema banze muno français bandeti suka omona ka 3 chansons de Chege Obaye yo yo embalingala yo umba o Congo Obaye Congo yo ko so na Chege donc beta na stade de Martyrs bien ko yemba banze muno ba français wana j'ai continué ma route o mande Chege ko baye yo na deuxième chanson Chege ko mi ko bima o kaka ba o filmer na Gims aventurier bon ba aventurier ba aventurier Gims aventurier abeti nini yango abeta biso banze ba français yo abeta rumba o mboka ba Fally na ba fere ba ko baye yo Gims aventurier ebo embate ba ko finga yo so la taki linette ba ko longoli so linette ba ko décrire yo banana di cositi na disperser na ba patona mineno lata wana au moins nde Chege yo yebiso ke olata no slim te o ataka ba patona minene hip hop kutu hip hop ba comme olata slim Snoop Dogg alata pantalon slim ataka chemise à taille Snoop Dogg alata slim alati pantalon muke chemise à muke alati eloka muke Snoop Dogg 50 Cent ataka veste sur mesure pantalon tissé muke mais yo Gims lokolo lotaka hip hop tozo comme tina fin du monde yo ka pantalon lokwa machine à fufu yo obike yo no tokeno musika te papa sila mais ba tozo tinda na ko supporter te o ça les malins yo donc hip hop tala pantalon munene ti lelo taka pantalon munene yebisa pe ba bière no ba lakso peti osaka pantalon munene polo munene ketcha munene et ça su kitoko te bloka ni saka ba seka ba nan oba 50 se ba banaka misiki sika ba zo bina ba pantalon minene hip hop ezalaka kala
ba kameli ya kutu balata bakoma olata slim kameli ya mokonzi inchi bazaka na bakupa minene bakoma kolata slim bavie nanga badeboule bazaka bakupe na se ya kaleso bakupe bavie nanga badeboule lo bakoma olata baslim monde eza koevole yo lotaka hip hop talaka te elatela dajut talaka daju yaya oza makambo ebele fo apprendre ko tokozongiso na Congo toyaka kodécrire mutu lisu kiki dikosi liboko soko zolingo kota polémique ya Congo ko tokosila po modèle to bando kofingelo tokosenga ba analyste bando selongo ba analyse na français to sa ba mama Congo bazana azuka analyse nga azolo bongo soko na français olembi ponga na kofingo na français te na bando fingo na français imbécile regarde comment tu es regarde ta tête et ko pesete ta tête là non fingo ta mutu dikosi wane ko sonner pona ko masonner yango bien non ko fingo na français te o regarde ta tête te yo ta dikosi mulai nyama lokola likonga et tout pende sui yo koko zonga boy yo zo yabo to yambo na ki local bato zo bima na ki local baya international yo zo zonga local omwende to sambwisi yo biso to ba bubate to sono na français oh tu vas voir je vais te croiser un jour oh quand je vais te croiser biso kuna te biso ko croiser te biso yo ali boma na mutuno yo gimsi yo ta panto munene e sui yo biso to ba bubate biso to ko betelo mo o mela pa champagne à cher o lati no bijoux o lati no belelo ko kota diamant o lati lunette à cher mais otali ngai la téléphone no o ki kando bi mono aza pauvre azo se mesurer nanga na lobiso français otalingo telepe o ala pa na nyoso mais oyoki otalingo oyoki moteme sukio na sanction moyo mena likwita fufu. Tu as l'argent mais oko conduire te obengi chauffeur a poussa yo pour moral no eza bien te biso to bebi sa mutu moral ba konzi kuti bo beba moral mona bengi ba bengi na téléphone ke mukonzi abe o chelo temps boma moto mukonzi nyatie ka 4 émissions mukona secrétaire mukonzi abengi yo o boma moto bazo l'excelo temps yo zo saka na biso to zangi so oka mukonzi zangi kimia bongo yo musicien Gims oso beta en Amérique, na stade mon Amérique. Osali plein. Oso beta. Papa Boniko. Pa juna janana. A beta la stade nini. Ndeti nga na ebi na banze mula ete. A beta la stade nini. Na Congo ango, nje mune beta na bar nini. Donc, ça pas d'une agenda na lokwa mota vol quand on banga et pas un dragon. So you kofi kuta legi d'une agenda na ba sele analyse na Congo bongo jana na zanani. So you kofi kuta legi jana na banda lelo timko ye jana na yemba lokwa papa wemba. D'une jana na asala succès lokwa wera legi jana na banda lelo timko yeso ya wera son. Asala succès mondial. Ba chinois ba bina wera. Oh, pas d'une jana na abeta na Chine. Pour voir ba beta tina ba Chine. Juna ja beta en Chine. Juna jana na abimisa nani na musique. Abimisa nani. Azana nzembo beta lokwa sante toucher jibe. Ana nzembo beta lokwa gimbwala. Oh, abeta album lokwa Titanic. Tout lo ba pena en vérité. Juna jana na abeta album lokwa Titanic. Alati sa ba fanatique bling bling lokwa jibe. Boni boyeko, ba jibe alati sa ba fanatique ba bling. Ba oka ba lati so opération dragon. Awuti voyage ba yo yamba na fula batu na Angola ba yamba lokola roi juna na Alex na video ba yamba na Kinshasa lokola roi ke juna lelo to no pese respect pour na gimsit na da jut po boti bana basali 67 boni boyko to comme si juna ko soki Kofi a manqué respect ça ka normal c'est Kofi kutu Kofi gims azo kumisa na so batu ba nyate analyse batu ba banga te bo pa juna do lokola za pa juna do yele ki papa wemba yale ki pa wemba papa wemba o mezantone papa wemba juna yemba lokwa papa wemba ta pa juna se respecter po ba redi ba se respecta ka po muta ofingo zate to soka zonga na kiti na yo paso lingo ko teneza terrain glissant ezaka muselu pa juna o se pena bisote na mwasi na fifi feature wana soki fifi nani o se pena rando ote moni na rando on touche partout et puis ça fait plaisir. Ça fait plaisir, parce que toi difficile à corrompre, toi ba maman na bateti, parce que toi ba 1000 ya fali ko sa blague te. Ko sala no blague te, moni to bi tumbe ya ka place to confondre ke fali na ba 1000 la. Toi ba 1000 ya fali que so to bimi, o pena fali ba toujours d'attaque.
biso siko toza ba attaque na ye ero esenga français te eri oyo na attaque siko place toyebaka ke bambila babimi esengaka te o analyse moko boye ya mombaya te ero esengaka te o Chirac moko abima kuna o mutu pembe wauta koloba Chirac mutu pembe esenga bino te bo omwende bolimo omwende bolimo bobanga makambo alors yabwe ngai Chirac nga pembe akoma warrior na finga kimikweleki Big Zaga wapi bino na attaque bino boya kaka soki eza bien boye na ba analyse soki eza bien vous aimez Fally pour de vrai soki eza bien analyse français wana bino boke na table liboso soki yindi tout la mwisi ya zaza ale ba mila ba mal nécessaire bazongi na bapona bon bavandi bino bosala yote sa bino tuana ba mila baleki bino yango biso ko na Fally amour éternel ba petit mabe tu touches Fally papa pesa mot d'ordre ou pas toye nanu tokoyoka ndingisa après biso toyaka nanu biso Fally alemba biso babenga biso malemba swamba biso to troubla Fally mutu mais c'est logique to troubla biro na mutu aloba na biso aloba suma kam na biso te po ye mo amona ta mo ekuta benga na biso zate abaya biso toujours d'attaque biso mabato bakende te biso to yaka ba moko biso toza bato to troubla Fally mutu amona ke donc na basao balingi biso to comme ça Fally na basao ba moni to leki bino so bozelaka mot d'ordre ekoyaka te mais soko linga Fally sala musalati attaquer ti so bozozela mot d'ordre monsieur wana monsieur caractère akopesaka bino mot d'ordre te akopesa bino soko pena olinga Fally tu es conscient beta bandikati ba toucher papa ti ba toucher mère ti ba toucher père yo mwana parler beta ndika yo zozela mot d'ordre zela ngoti mko yeso koya ekoya te biso bafuta biso billet pa juna au foutelanga billet pona ya potote en tout cas le choix est clair entre yona Fally no pona Fally le choix est clair po na ndenge pe mabete pa juna nga yebi oti nga yebi oka papa maître Gims na yebi oti po makambo to eleka eza yo muto sangisi Marlène mwasa Teombala yo Marlène Kasang yo zala mwasa Teombala animateur ya babozi ya ba defao ba animateur akala wana Teombala yo muto bebisa vie ya Teombala bozalaka ndaku moko na Teombala animateur akala tendenga koma lo mpaka boke bete mission Teombala na YouTube bota be mission ya basuka pembe no se Marlène Kasanda zaka mwasi ya Teombala ya ndaku babwana Teombala ameba biloko nyonso ya ndaku ya Teombala ayiba ba basket ayiba ba TV ayiba ba kit kaka kit ya divo bateka na bakwena kisasa Marlène amema yango ti lelo Marlène aboma vie ya Teombala likolo ba kisi osimi ba kisi na vie oki ko bota mwana oyebi papa te yona Sara peka ndenge moko boboti mwana koto oki ko pesa tata koto mwasi atula na vile kwa Marlène Kasanda zati Marlène yaki ko zonga warrior biso nde to bengana ye muta pesa biso ba matière ya Laura Tendance na efere esa Marlène biso zaki na kinto eba ndeni makambo faire fonctionner nana ela suma kama lilimbui esa yote Marlène Kasanga nana bandoti ne ba fota lilimbui na faire ya Angola esa yote tu joues à quoi yo Marlène tango yepo zonga nde baboya yo prince penat la catégorique Marlène était moi ba ko sala ko ba lemba nene ya ko boma yo pena bien yango bino makambo lo na TV makambo lo na TV eso makambo sala la atendeni fere na eso ko ba boma yo bato bazana yo bato ba boma yo bato bazolia na yo baza ba fan na ote Dieu m'entend parler Marlène mutabenga biso alors biso makambo ya Laura Tendance ya mibali na wana lemba Marlène mutapesa ba un tout ya Laura Tendance Marlène aloba ke Laura Tendance azobi mana papi mboma Marlène mutapesa ke Laura Tendance ndake ndaki bon ala na faire Marlène ke faire ala li Laura Tendance Marlène Kasanga tu joues à quoi na bete li sono kala mutele biso dossier lilimbu wana lilimbu yazo finga ngapo na okotela yo zo lela ke to kipe lilimbu ite yoti biso debe makama marka uski akufela bana na yele biso makama marka uski akufela bana ese yoti tu joues à quoi yo muto ebisa biso ba beta jazz yo muto pesa biso nde ba beta la jazz esa yoti
so basimba jazz te parce que jazz aza na côté moi solone na bato mosusu normal muta pasa biso itinéraire ndeni na okanga jazz ya obeta jazz esaka yo pe jour bosala analyse yo na jazz ozo jouer nga na koka bato bazala vrai te nga pena na vie na nga so ozaka vrai te na koka na nga yo te ndeti basara na koka te Marlène yosko olinga olakisa faire ke olinga faire Marlène olinga faire te démarche oyo salaki pour que ozonga na victime ezalaki o dévoiler ba secret nyonso biso ba vie bazaka mayele tango osisi ko dévoiler muta benga yo mutu mo ya bureau na biso na poto ayebi o vide vase so olingo zonga pale mutu vide vase na yo beta makambu tu ya kuna ba complot tu basalaka contre les mutu ndesko omona ke le mutu akolimbisa yo vie na biso ya poto oyebi très bien Nadej qui m'a la calculatrice, nde Marlène oyaka kofungula motema. Obeta ba A1 tout. Jazz Kavulo a vienanga, keba na Marlène, a bomiso jour mosusu. Keba na Marlène a ko bomisa yo, wana pena o a vienanga, keba. Et puis Marlène ka muta trikaka nan obakali. Merveille Rambo, Marlène muta trikaye. Les solo vrai et ça là que Marlène a lobana suna ba Tracy Mbelenga te et loko wana salama na bureau ya Tracy Mbelenga ko fongola Tracy Mbelenga fongola chaîne na ye mbala moko Marlène a zui place Marlène na ko fongola chaîne Marlène a bengi mamo ba sandaka zadi baya ko boma nani merveille ramona kati ya shop ya Tracy Mbelenga na plateau ba merveille Rambo Marlène azo benge yake mission yake Marlène no futolo tike merveille Rambo ayeko be makamba fali to vanda ka minute muketa si milenga zaki na régie bala mo batmo ba koti na ba kagul ba koti bakanga maboko na ba kagul ba fungola boye ba mbeli na minduki ba yebi si viens on va parler merveille Rambo bino teli maté ba yebi si boye toujours cité sous combat Kofi ou soit bal na mutu ou soit mbeli santaka za di présent merveille Rambo ndelelo to ba merveille akufa pona Marlène Kasanga elle n'est pas vrai mais ye muta benga aya émission a planifier nyonso merveille bimazo lenga bi Marlène obenga po bomisanga na poto obetsanga masasi na likambo yo yebi debi na fête yo yebi Kofi ko lekanga yo Marlène yo yebi Kofi ko lekanga merveille Rambo mutema mabe muta ela biso dossier à faire na maboko yo muto yebisa ke Marc Auzi akufela bana Marlène muto yebisa biso ti ke Marc Auzi asana lopangu te akufela bana bakena kunda bana yena faire c'était toi ti bana nyosa Marc Auzi bakufaka bakena kunda bona butu yena faire Marlène yoti sko batu nasina lobali kamno kutu kala na moni to bandela ngo kaka oloba na biso Marc Auzi bana nyosa bota ka bakufaka asimba bana te mais eloko sala koko kamo ezake jour Marc Auzi akufela ka ba bébé bakunda bana aloko mikolo basela ba cercueil et puis bakunda kunda bonka na feke na butu Marlène c'est toi biso to yeba biso ngana fréquenteur orchestre na bino te na zarana bino te bakamutu na beta bandika Marc Auzi biki na beta bandika makamso solo mais c'était toi Marlène tout ça ça va démarche pour zonga yango visa vase no nyoso o vidango Laura Tandas a sambo na munoko no tina finga Laura Tandas bon c'est toi yo wele la ka poste na Virginie Mangangati yo mtoloba ke faire alala Laura Tandas a bomela libala Laura Tandas a kizengi c'était toi non que faire ça amateur kuna y a pas du sérieux olingo zonga la mutu no akala bo travail parce que yo ça professionnel au travail na ba locoté ba localité obenga ba local dans faire ça local bigone mobimba ce sont des locaux en fait c'était toi mutatinda photo ya Lili Mbui na Ngola na ferry dans le passé ça ka yot photo ya Lili Mbui o bakanga asimba so ma papa so ba sac yo pe mtope sati Marlène nazo kama o joua Carole nini côté ya ferry babino na ba trésor congolo boko boma faire plus tard nsambo mona nga likolo trésor congolo na tie vi na nga G soki nga jel na koselo makambo nzamba za liboso trésor congolo na kufa na gérer sur la tête na gérer trésor congolo ba benganga otonga feringa ba benganga fi moko azana ba copine azaka likangu na yo otonga faire du début jusqu'à la fin
yo moko trésor congolais otonga fere pa Mino Abraham siko na yeba te bo ko finga pona olakisa fere ke bolinge mingi entre temps o boloba keza o bosala na TVT toko pe mate Marlène yo ebi Gims yo benga fali orgueil merci orgueil mais so poto faire ça orgueil ta mema nani poto na avion direct nani oh après ça bango valeur te yo lingi fali yamba biso na nzoto yambanga na yema boko polele bote malanga pembe to yo lingi fali ado so ba jabu zo ba yambanga kongola umela te na manquement le lo moni fali lobi moni fali lobi kuna koma presse yo bongo et comme ya bongo o bosani ke presse na beta Stade de France pas à la le roi tigre parce que c'est un papa dictateur en fait so ka dressé biso te to ko banga été fallait atanga biso bano yo donc baza ba mal à la tête bando lukanga na mwinda concert bako kota na bango câble bako zwa billet au fele na ko considérer na bango mais na ko pinir bango kaka ba mona ngana tala bango boleli bo ozo senga no mbongo bako pesa na bango yo pe mbongo to senga na biso nga kutu eter demande ko sakana te nga anniversaire na ngazale seng na sesa senga ki nga kutu ko to ko senga na buka na kate siko yebisanga mona nde prise diamant mona yebata yo mona so na concert to monye to ganga biso so lo kwa ba fanatique so to monye to po biso pe to mona ke kala biso pe to mona ke kala so to monye to photos émotion de mona bato ba ju émotion biso pe so to monye to na ING Arena tant to koti biso nyoso to le kaka na couleur au présence ça se changer mais to monye no président to moni ka ba besengane to moni ba dilaso donc to moni depuis que papa changer la porte pour ce côté na porte à papa depuis que porte papa changer to leki to kaka ba voir bato mais to moni kuna likolo to ganga lo ka ba tinyo soti to bose que to continue porte mjela moko porte na wana direction na ye to bosa nyango to j'ai émotion parce que aza artiste l'homme de caractère ami sala ke naza la superstar ba petio fo ba zo ba chimie po bano so na cadre bango ti po yebisanga fale me biso poto to no fier a me biso poto e comme ça so lo lendo siko afute biso nyoso lenda comme si la biso bongo to comme da ko kumisa kumisa pete a mona biso lisusu mama e comme tina ba ja obeta na boiti papu ata biso to lekanaka e comme tina ba ja obeta na boyi po biso to lekanaka lekanaka sentiment teme ko leka papu tema to ko leka la trop ele to comme sur quoi ba jana to comme no ndeni tika nyonga biso ya yo siko nini Marlène biso fala me biso poto bongo yo memo wapi biso fala yamba biso groupe biso nyoso yambi biso mba moko aso ana biso bino yo so artiste lo kwa fali yo bono sa ba démarche zonga mutaboma nene ya nene mutakenda ko benga kuna aboma yo na vino lobisa mokimo basof nene ya yo na omoni fere tema ke alala balora tendance azola la bino respect kita biso siko koto mutu mo koto mo msabte o demer o ngai o bolola grâce te mutu mana to wele la fali to bani bajana ndeni respect za toujours mwana mboka ye voilà mboka de moi nazo ebisa yo bon comme ça fait normal parce que bozo lala na ye maman paradis bisous na lobi we okosi bébé Marlène en tout cas tchè kokene biso likolo te chérie aoleka te moi ça te ombala aoleka te ozalo kwa mopepe moi masoko mikolo kwa mopidi mabele na tolo ezato nzeba bambuma liboto nzeba ba grain na maracuja moi si moi bazalo la carton on dirait lat liboso na simeye banaka te kene no pa Gims azote ozaki pa Gims kendet Gims atala te la lisa bolingote osi onuna elongi ngo yo koma kala elongi atande moi baninga nyoso bakatisi bake musika na 2026 ta bilongi kitoko yo elongi atande moi na 2022 2002 donc Marlène na elongi ya 2002 elongi akala
yo baninga so bakatisi ebale na bilongi to yo zana elongi atande moi elongi ata moi elongi musika lokwa ya vala te elongi koma mama kala elongi koma mama mikolo onje basi baso déception na mabala elongi kala elongi mukolo elongi onje ba tableau bekolo ezanga ba portail tableau mbule betaka ba plafond toboka tableau kabwana ba tableau koto evimba do mesha komaka na katikati kote eza mwa clair ezomona te elongi chiffonné oza kaka lokola embouteillage yo Marlène ta bilambo la ta sentir ba miki so la ti chemise na ba sous sens noté so la ti chemise eza comprendre la cravate nango e kangio likolo kwa baka munu mesure so ko enfila ngo lokola kunde bemba la ti mwindu pantalon tisi lipende te lisoko te taite so ko mona enfilé azui sentir ba miki a ti likolo kwa bano balate na bonne année sentir ba miki na pantalon tisi alazu mugodo alati ne lobelo comme ça na rime ma vie c'est comme ça léon et le la rime et le gars désespoir azuakate muta zuite le quoi Marlène kasana na poto azate azuakate Marlène azuakate fi moka azuata comme mukala ba fi ya YouTube ya mukola sana TV na kisasa comme mukala ba fi ya YouTube na poto akoma malesambwa eloko te merci Guy Bokopolo po monela ta chapeau bongo Guy Bokopolo bilamba so lata na yeba nga na yeba signe nyose bilamba Guy Bokopolo nga la zadi domaine nga petia Bokopolo na yeba bilamba tu nga mona so pa ya giti so da monika mutati Bokopolo na yeba ngo Bokopolo vient nga po nga moko mukolo maison yo so martel la mala legal yo biloko so lata Guy Bokopolo donc fi aza poto aumeli na poto na za véhiculer atikala ko so mata chemise na kati ya magasin ti o sepelisa ngate o apepele makasi o pezete Marlène biso ato zongi soti ndengo dévoiler faire to banga un jour poko dévoiler fali boso fali succès zate o monika tango dévoiler faire na ba c'est une dangereuse en fait parce que aujourd'hui azo ko dévoiler faire po azo pembe na fali mais ce qui lobi ko pe fali succès zate c'est que Marlène pas ko dévoiler fali c'était ça na ba Marlène était pardon te yete ye awate to boya na nene anda chero ki songi kuna bazongi sote nene ya na vino mutoko lobisa te nene ya mudela boma okuna donc po bazongi so ezaki mwa pasi po nene apena tumba yo problème ni na biso Marlène oh Marlène yo mokelo ko cha anono na motema biso te oke ko cha anono na motema okonda bisote okoma mukie koleka na manike tanga za komela tokoto manike ye poto aye lisoko munene aye kitoko mais Marlène comme ne longa manike kisasa mais Marlène yo mona bo sala ba passation pouvoir bwendeni o mona Gims azongi local fallait comme international akangi France o ba kuna Marlène azongi ne longa manike ye poto comme ne longi kitoko na so comprendre donc Marlène comme manike ya Congo ale manike comme na beauté ya batapoto bozo sa ba passation pouvoir bwendeni manike ya tokotoko na manike ya poto ko manike ya poto yoka kitoko yoka nzoto manike comme lisoko munene mais Marlène comme ne longi ya manike ya tokotoko ya Kishasa OK manike tika posone kuna lokwa posa nyoka lata posa sika na aéroport à poto mais bino nazo comprendre bozo sa bwepwani o fungula mbanga na Gims eleki fali so za ignorant ngana so ke fali eleki Gims ke beta na mbanda ka ke beta na katakokombe ke no beta na ba province ki chasse ton dimoso ko saple yako beta na stade de Martyr ton dimoso ba sheke ba binje munote bandeti suka yako beta ke no pesa ba don kitala ba goma totala yo yo musungia peuple kene ko lobela Congo na Congo ti oloba ka so vandia fali to mona sala makam tala na sabino ba fali wala ba sa ba tosa ba blague te kozong sa musique na poto ce n'est pas facile kozongi sa musique na sol oyo za yote ce n'est pas facile mwana mboka do yo za congolais place ba boy bo beta fallait azonga la poto akotisa mikanda lelo to koma ko fungula mbanga na biso faire azo beta na ING parce que fallait azonga musique na poto qui pouvait croire que musique ezonga calme pour la jalousie na bino lelo but mi c'est tout bon beta ça normal beaucoup ko boycotter Stade de France et PZT beaucoup au moins que jalousie ya bino ba congolais eleki ba tutu ba beti na poto normal mais ya fali bo banda ba combat e bandi ingezonga kombe ezonga isuti kombe za kine epoka Kabila o epoka
fachi ezaka te combat te combat to c'est lango ba nan o ba politicien ba musicien ta musicien seni combat so ngo sa combat attaquer fachi attaquer ba moko beta masasi ba moko na gouvernement ko ba musicien te ba mo bondo na bazo ko botola stoki chassa ba sa ba congolais bo attaquer makambo lobe na mboka ezebele bo attaquer makambo beta gouvernement ezebele bakanga journaliste na ba c'est fort oh bakanga ye po sa combat na ngoti ba artiste congolais ba yosani ba musicien ba yosani bakanga journaliste wana c'est fort banele loko wana c'est fort bakanga ye ba leva ye ti lelo muto ko fungola ngo panel azate songa na fongoli panel abo comme ko lela banda ba leva ti lelo asali ni maîtrisable ba leva kai ti ba ko cette vidéo ya humiliation chose à combattre le bien makambo ça na mboka ti le bien makambo wana tout ça la démocratie chacun de nous doit parler nenga lingi John Kabamba chacun de nous a la liberté d'expression faloba tout le monde a kutu mutabeti makombata et ça les loté bako kangai obima mais ba leva maîtrisable ba ça c'est vidéo humiliation ba leva John Kabamba boko lobela ngote donc voilà ka fali la te ma leva John Kabamba moi na fêté de bonne année na photo ya papa na bango mais papa la bango azate ba fêté moi na balati si moi na ba tie photo papa pa kanga photo ba tie les photos papa na ye papa ba leva na propre pays na ye moko ba combattre bo lobela ngote na mboka na biso moto comme na insécurité ko banga liberté d'expression longwa pour le belangoti a journaliste aseni yo kutafinga te aseka yamba ne ka maîtrisable aseni kuna no so ba combattre bo mona te Stade de France de bomoni puis fali avantage na ça que boza ba bololé bo komisi Gims local fali comme international Gims basi ba longola ko na kiti na salon à chacun son tour chez le coiffeur en tout cas yo comme ko forcer ba longolo na ato beti 20 fois et tali bisoté biso fallait ça la carrière na de 2006 ti place a commis akena na carrière ne malembe ti lelo place azali akena carrière mbangute yango monya réussir yo longo ngo bano sa makambo po contredire fali soni na yo moko Marlène la Benjamin parce que fallait sali carrière na malembe ti lelo commis adversaire na yo mais biso ce avantage so fallait aller à ndako note yo lokoso Gims lokoso et le koso bo blonde lokoso artiste international mais lokoso no lien ndaka fali allié à subi pe sumba ndaka fali et so penza koso ba lo likambo e swaka so ba lo likambo ko e swaka ndenge la liso pongite Gims la sa biso joue au fallait na ndako no na Maroc bisep so photo oyamba fali na Maroc chez toi o alia mais yo yana ndaka fali o mina makuiti o lia lokoso international lokoso musicien français lokoso Gims lokoso kolina lokoso comment muto ana mbonge bele ma lokoso koza na mbonge synonyme éducation te o lokoso Gims oza lokoso o lia na ndaka fali alia na ndaka na ote donc tu es un musicien lokoso o lia pa fali o palpita o comment pas fali o comment agiter da juku ta fandi yo ko telema fali a 2 ans 3 fali peka Gims yo ko réfléchir après au timbate fallait beto pena 1 2 3 petit maîtrisable que no ta vidéo wana mona o fallait ta marche longa jaune yo zo pumba fallait zo seka na yo abeto loboko bebo seki ava beto loboko bo seka beto na lipeka 3 fanga mona contact na vidéo na tali vidéo na tali bete na loboko fa na bi jo za mettre plein a dozo pa lokwa muta sengi boué ba dozo petit maîtrisable o ko réfléchir après aussi mini du kwiti kuna lokoso sans aba fufu na biso liaki na kisasa Gims oko sans aba fufu nyoso lia na kisasa pa fali mais c'est la juste yo za juste moza na biloko suda ka ba portité donc na mona jamais ajuster na Congo azanga biloko sudaka azana ba matosité maza ajuster azanga ba matos donc Gims ajuster azanga ba matos yo sur la lunette ba ajuster tout le jour tu es dans le noir na lunette yo mona mokili defa biso to mona mokili bo yo chaque jour mona mokili na sa lunette chaque jour mona mokili na sa lunette papa ezala moi pe butu yo ozana complexe à corps humain na yo moko bongo ozana complexe fali tendeni yo muto ozana nyoso ozo lenga fali mazana ba disque diamant ozana complexe no ya nzoto na yo moko butu pe moi lunette bongo fali place ana katate comme pembe wa muta mwindu me hotele
Moni awa e komo pembe otela makasi bébé bima to kila Gimsweb place à pembe place à na linette e komo pembe chérie okotela makasi okofano kimende ba daju bavanda te daju aza artiste te daju azaka artiste te kaka yo olingi bamono kaka basi balongolo na kiti wana omoni la père wana bamise congolais bazaki kobanga la père wana bamise congolais bazaki kobanga yo Gims tosilisi yo yango parce que yo mumu tolingi tosiso yo zolinga bamise congolais bando bango kaka mwana janana Gims mwana janana siko tolongoli yo place wana tobambi yo na se biu tala soko olingo swala ba artiste congolais komeka na fali te aussi là fali asisa ba artiste congolais so sonne aussi là Gims ofomi oponi fo poule biso ta fali so na Michael Jackson to ba Michael Jackson ba dance no za mabe yebi biso te biso ta Janet Jackson aya so na fali maman to fini Michael Jackson biso to abongo to si so valeur to ko ba Michael Jackson a sala nini na bino mo bokamwe bano ba maboma bona poma mitu biso eza bongo biso attaque atoza Janet Jackson soko yo so na fali to ko leliso to tuna Janet Jackson Michael Jackson a sala nini yo na yo moko ko lela peno fe na weso bi okomi biso so to so na muta so na fali to comme na niveau ya faire douter yo qui es-tu wakop la biso baba biso soko so na fali on va na wese yo moko samuto omituna est-ce que ben fort no sasana mokili ezaka nango lokuta to siso esengo to mi ko faire douter yo moko biso ta Janet Jackson a so na fali to ko yebisa Janet Jackson Michael Jackson a sala nini na mokili apa badansi na banda ko kanga goro badansi na banda ko simba awa soki pe banda ko so soki zaka muke soki munene to yebite to ko sili se confiance na Michael Jackson to ba jana banda ko sala badansi linga ko bazaka ko tsheli ba mabende na sapato na talon to ba Michael Jackson azaka ko bina badansi boka linga ko ya wale ze badansi be sobe basala ngona kisasa to ko sili biso so na fali to sa Janet Jackson to ko zo Michael Jackson to bi badansi na zo bina na be sobe babina ngona kini ya oluka ko koya be sobe babina ngo ba chemise za ngela na to ko bisi ba chemise za ko ngela ata loka ba chemise a Louvre mais ça Jackson to l'accès que souki no wana ko te pela moto po gele le kaka projecteur et peli so souki loko abuiki parce qu'au niveau tona maloba toujours d'attaque au moni ba fano ezalaka ba fana maison mère nde bazala boy ba njoy so bango donc ba fana fali ba mabe the warrior des épées telema toujours d'attaque atoza 50 cents kaka ndenga so mema pididi likolo soka meki la fali to silisi to ko reprendre ba bete masasi to ko reprendre akoma koka koma vadio o sepelate biso to za nani to ko bamola to comme ça fali mo kofi mo abitendi ta viera moya mo avant dans le bas fallait pas là zo fali l'orchestre ragai tala biso to ko siso o amuta mutema mabe me to la kisho eleki mutema mabe tala kofi avant da kaloba babandira mukolo o fallait ka test aboya ne fali na kela mutu epi baloba fallait zo bano wapi po modelo pe moto beba na bureau wala so to bebe na bata bureau bo kesa msu se sepelier ba bengani bango bo porte tikali polele to kota ba pola bana ba bengani yo kaka to yesusu te omoni biso to za ba anti-valeur mo bo na valeur po anti-valeur aye na avion Air France tout to za kana maloba nyonso ezalaka réparable et pas biso tala ben Felipe pozo kanga biso po modelo to tinga mayo wana pozo kanga biso comment batu bako lingo makasi boy ata mo biso to bebe na batabiwe yindi tout opena bano balongwe bakela bomba be omona ka lobi ko to yi te omoni pa na biso ata moto zo pele tali bino te biso reka ke fali to la maloba mo biso yango soka batali toza fort moko na monika video ya Alexia Pamba e bouger mokili baba
ye na beti sundika donc te fallait la bata baboba pose ya so pa to sisa ko mayele en tout cas papa na moni siko pourquoi to sisa ko mayele toza batu moko mitu pour gérer biso eza moi passé oh pe biso oh biso Gims aba pantalon minene nana baba biso pato bakambu biso papa Juna pa Juna baliko kina respect biso so toucher ka fali na Alexis basili sa fali d'après avant de dire moi Kofi so avandi atali fali atali ka ngana Alexis nde toyela ke alobaka bano baso comporter ke po bakubisa fali il fallait qu'il gagne de la dive l'orchestre là biso atali biso taka après taka Kofi alobaka biso na Alexis so to binyo so to linga pesa biso to ke de kula et alors coup pour na 12 te biso papa tu touches à Fali à 12h 1 minute to sale no complot le téléphone au moins le ko na te ok ba soli fo waso to la pomme na bigo to bana no bon na loba te surtout nga mukonza na loba su makamu na bango te ba sopa biso l'autre fois na loba te voilà l'appel conférence to bana no bon jo mutu sko akita no mutema aido jo ko sabo etete aido na loba makambo na loba ngo lisute to solaka awa batana ba beti mabe ba ko kila prince buete wala na komo mata wasko so ba pesa pilipi hôtel pa nani makambo lobi na prince est-ce que ça a sens wala ba nga ba excité nga wala nga na sepeli na ngote ba ko kila prince bongo te mais na be makambo na bongo loba sute ba so pa biso wala ba mo la kala kati piu na pesi live wa ba benga jo yo ba ko loba te papa pesi ka kanda Tala fali kutu dosi sake baele bobo orchestre busu presse kutu messieurs logique les grands dictateurs messieurs moko kune sa orchestre sa ba directive soko kokito ko fanda te logique lo kwa kindoke orchestre sa lo kwa école donc na ebite ezo ko école ba master orchestre fali lo kwa école ba master ba dekonaka te o sa renvoyer mais na orchestre bongo to bi bateti to si sa papu mayele alemba ne biso dabi pa Juna biso tato okuta biso wa biso poto alemba na biso bon bi boko maîtriser biso boko kate toza le transfert le plus cher batu ba kraka biso bo kesa musuma betaka bilo bo lobi et suite so ka biso to nyatika pio bana wana fali fa benga na bango telo ka ande bomanga so botomboki so ga lo ke bomanga ka boyeba ka grandeur a fali so biso to fingi na grandeur a fali est-ce que coach Alexis na Jaël baza banal na grandeur a fali azo travailler na ba fingi epé ma fingi empire du mal basaka pona ko finga siko ebomanga soki fallait ça normal bondi ma grandeur la été soka de ko takebino bobali banalise na grandeur a fali Alexia ko baxeleni Jaël ko baxeleni bana mo balika ko finga baso silisa ye baso sopaye orchestre ma finga mais biso bo finga kate soka biso to ye orchestre ma finga mais comment biso to melaka ba ma finga la bino nyoso wana boye na analyse mate kezoki wana po bo excité papa mutema papa bae bano pe ko finga leki biso déjà to sauter tapa na mibeko ekotaka biso suti botuna te biso bio mobimba ba comprendre ke ata to gafe ba ko komela biso te ke bo gafe ba komana bango te po ata ba komi to yoka biso te siko po ba sunga biso bo sa obomoni taka to comme ça ba ta logique na niveau bo sa obomoni bébé bon gives là de celo à la liste là de celo à la liste non peut to bandit toi ka juste la début pas Juna
Pa Juna makambo eza pende be na motemba ya obimbiselo eza Pa Juna papa Juna ozano pa wemba te bona be bo pa Juna za disque d'or Juna jana na aza micro d'or aza disque pa Juna jana na redi a misa lekio banjamba redi ti lo toyoka yango libala zekila toyoka redi a lekio pa Juna wana banzembo etikala te redi a lekio na répertoire redi a lekio na koyemba redi a lekio na donc redi a kota bato na mitu pa Juna yo kota no bato te bamisiki ya no bazosala bakama papa ye bazwa mne lokwa bakamarade soki bazakina bamisiki ya papa ye bazwa facilité bino pa Juna ngai bina anzembu na ote ngai ngana bete na YouTube naluka banzembu ngai bina anzembu na ote bino boloka ba figure na ba orchestre basepelisaka bino botelema na mwa boga banini batio wana me papa pele banzembu redi a misa lekio pa Juna redi a lekio po mazemba redi to luka te to yebi redi mbili ya bela lekio pa Juna mambili ya bela tika ba tube mambili ya bela leki pa Juna macha na mona leki pa Juna na ndenge nga mikolo cha osoko likolo basi ba lekio mambili ya bela lekio pa Juna mambili ya bela lekio macha na mona lekio mukanzi desa lekio pa Juna bozi na lekio yo tsala noka ko bina badansi mo bo tourner na sapatu na wana badansi mo bozo bina likolobo na tala ke jour ano bano cha lokolobo sa lokwa ba ve ba de la ve o tourner yo bando la sanoka bilamba ozala lokwa kindingu ya erana pa Juna to ba pe vérité po kindingu pa yembaka po kindingu pa yembaka ba peso respect ni respecter yo to peso yo kufa to kundo kwa papa yemba jamais pa Juna yo to ko kundo lo wa ve beaucoup jamais Kofi kuta benga petit Kofi aza ve na me akoma petit danga oloba te pa Juna tika bisoko nyako sale kaka yo do yo batutu baleki yo pa Juna yo follow fa na valeur no yo ko yemba lo wa keste pa Juna papa Juna yo ko yemba afibiko mwana ya kwa obude no miko voizo pompa me pa Juna sana biso beko okena biso babema yo muto tindaka ba journaliste nyonso sende ni yo muto tindaka bango ba finga fali o jouer na rôle à c'est trop yo muto apuya moi na yo aya ko tsala a faire face na fali mais o kokate pa Juna poto ndimo ko pa Juna zwa gims ke betsa ki chassa gims abeta 10 concert asa tuna na ba province tu yakini ake beta na kini abeta ba changu abeta lokwa ba wera ba beta ba palais du peuple ake beta na kini pa Juna po biso fallait abeti na kini akangi ayo kanga na France siko gims okanga na kini papa pa Juna tika biso taki ndingwa moma kalana Okay.